na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Totondi mingi tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo po bakomisi biso na bubu ya sika ya 2009. Na yango topesi merci oyo tomoni na miso oyo bakonzi balubi na biso awa pesi discours na ndenge boye kotondela biso mobo ya sika na yango ndenge tolobaka makasi na mabondeli. 2007 tolobaki ya démarrage. Tomoni oyo euti kosalama kobanda na 2007 2008 awa tokoti na 2009 tolekisa kosalama ya mingi na tongo touti na mabondeli na dato ya le 16 janvier nini ezalaka eza mokolo ya kokanisa ndenge tolobaka ete totiaka mpe bakonzi na biso ya leta na mabondeli ndenge yango ezali boye soki na mangomba to na lingomba tozwi kimia leta mpe ya kozwa kimia bongo bie bongo te toyebi yango bie toyebi yango te liboso nde biso pona nini biso nde totiaka tata Nzambe liboso na ndenge ete tobondela mokili na biso to mikili na biso ezwa kimia biso soki toyokani kambo nyonso Nzambe akofongola nzela na yango touti kobondela tosengi tokokaki kosenga kuna na ndako ya Nzambe mpona kokanisa mokolo ya lelo biso mpe tobongisi programme po ete Yelusalemi yende liboso. Mpona nini tolobi Yelusalemi mikolo eleki nayebi te soki papa Bobende akoexplike bien po ezala mercredi tolobi alandaki information na 5 heures du matin toyambaki journaliste moko ayaki awa na fête ya bajeteki. Alors oyo ya monaki tango azogi kuna et c'est vrai likambo na biso eke musika na tina Yerusalem etu sika maseti papa bobo beka tele ya muta yo na ebite soki obosani. Donc avant-hier alandaki radio à BBC na 5h30 tango apesi ba information nyonso ba annoncer que na suka ba information na biso donc opesa sango ya église kimbangiste na RDC kona na Bakongo wana pe mato ifungwabe journaliste wana lobi abandi reportage na ye ndenge baboyi chauffeur baza kobelela tokenda na nkamba nyonso alekisi na nzela nyonso meme esika bapusaki mituka alekisi ndenge akomi na nkamba bakorale nyonso ezala faki ezala nyonso azali kolekisa message ya papa Simon Kibankianga na lekisi ezala nini honneur ya basurveillant alobi lelo ezali le takendaki na nkamba pour la fête le 24 décembre 1959 ezalaki mokolo oyo babelge bapesaki bonsomi na mosala ya kinganga Nzambe oyo moto ya liboso moto moyibi asalaki ezali Simon Kimbangu oyo abandaki na le 6 avril 1921 aye kokufa na le 12 octobre 1951 belingomba wana ebimi et na date le 24 décembre 1959 alobi oyo azali kokamba nazali wana nkamba
ezali lokola ngomba ya Sinaï. Moyen na sabino ezali te pamba te namoni ba construction makambo ndenge elekeli ngai. Alobi papa Simon Kimbangu Kiangani ya azali chef spirituel, azali le Dieu vivant ya ba kimbangiste. Kimbangiste moye. Alobi bien azali nzambe ya bomoi ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Donc nega apesi alangisi ba interview nyonso. Ezala papa Antis ndenge alobaki na landaki yango. Ezala papa Mamona. Ezala ba mama bato atuni bato nyonso e mabanga bozali komema. Bafuta kabino kombie bisala bozali kosala. Réponse ya bandimi nyonso na lobi tozali kosalela tata Nzambe. Ezali mpe bafuta biso te ye moko Nzambe ayebi ndenge ozosala biso matondo. Yango na lobi en tout cas na Afrique mobimba tomoni na organisation ndenge oyo te. Ngai ndeko na bino journaliste na zena nkamba nayebi te ndenge na kodécrire ndenge na moni nkamba Jérusalem. Et puis à reprendre les sources la souka, en tout cas, c'est vraiment le Dieu vivant de l'église des Kimbangistes où il y a Kamba, papa Simon Kimbangu Kiana. Donc, nous sommes les Kakiawa, alors les sources na moni basali au balobaka tsinsali. Alors en anglais, alors les allez collecte basali $200,000. Alors na kamui $200,000 ils ont beaucoup ya boyo. Et puis tout le monde a ça na moni basali kotonga. Et ça dit mon conseil le thé ya mon conseil mais ça dit que bazali kotonga yangwana boya bomo na nkamba bomo na ndenge libongo yo et ça dit kokenda yemoko alobi na RDC et ça dit na plus de 10 millions alobi asili ça alobi vraiment c'est le Dieu vivant de l'église Kimbangi, c'est papa Simon Kimbangu qui a na likambo wana ya kolobete bolingo mibeko pe misala yango nde kolongisa biso me biso toza komona neti tozosala eloko te me ye awuti mosika amoni me alors akamwe balobaka o biso tosalaka te me ye moko alobi ke baza kosala biso toza koloba toza na retard ya botonge ya Yerusalemi 10 ans na ibite soki Nzambe alakisi ye makambo nini awa oyo biso toza komona te oyo ekamwisi ye biso toza na retard yango tolobi to force tolekisa ya kosala ya mingi po makambo eza na nzela les 5 chantiers oyo président aza kolobela biso mpe toza na kati pamba te na misala nde kolakisa bokasi e akobimisa makambo mingi ntango wana nde mpasi na biso esili na ndenge nini biso mpe tokotangama bato me soki tosalaka na biso te tokomona na lokola eloko pamba bongo be bongo te lelo toye tolobi bonne année elakisi ke année eleki tokoti na moboya sika tokanisa programme nini tokozala nango na maloba misato batata batikela biso bolingo mibeko pe nini de yango tokosala makasi les 3 Congo soki tobongi Afrique mobima mpe ebongi makambo ekei valeur ya yo moto mwendo emonani mais soki tokroise maboko eloko moko te tosala surtout mboko oyo ye atangaki yango nini ngomba nini ezalaka wapi ekomi awa na kamba yango oyo est-ce que Bible akosi ngomba ya Siona yango be yango te esika baloni nzete ezopesa kobikisa mokili mobimba. Encore une fois merci oye kotondela biso mobuya sika pesi merci biso nde tozoka pesa makasi tolemba te na mabondeli yango nde kolongisa biso tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.